Kiembote, Koana ne Congo, Endioyo, Ipangien, Toyo ne Congo. Programme ya lelo, ndenge na koloba, na ko expliquer, ekozala na lingala. Bandeko na ngai, programme ya lelo, boza kosenga ngai bolobio te, ki Congo lobaka lisusu te, histoire ya biso tozala poso toyeba ozolobela yango lisusu te. Bandeko nazwaka ba appel ebele. Programme oyo kombo na yango Ana ne Congo. Souvent nasalaka ba programme bosala ba commentaire, parce que à travers ba commentaire tokomeka ko améliorer misala tozosala. À travers ba pensée na bino toko s'améliorer. Alors bandeko, s'il vous plaît, bolemba te. Soko moni on a lobaki bo sepe nango, s'il vous plaît, bocha like. Eza ko sunga ngai na ba ke non côté nazo kende za malamu. Ba pensée na bino pe ezanga te, s'il vous plaît, bokomaka. Soki likambo ezali toujours komela ngai. Ngai na ko répondre bino pe oya malamu bolingina sala tokozwa yango tokosala yango. Bandeko, programme lelo nakolobela nakoloba na Kikongo, na lingala pe Kikongo, na ko quartier portugais. Likambo o nakolobela e concerné ndeko na biso moko ya mwasi. Bola nanga malamu pe libota nyonso oyo ya biso ya Angola bo comprendre o nakoloba. Bandeko pe oyo ya biso ya ngambu ya Congo Kinshasa bo comprendre message na ngai. Bozwa kango toujours na négativité te, mais bo meka pe bosala mwa discernement na o nazolobela. Bandeko ya Congo Brazza, nayebi ke bino bozana ezaleleza un peu différent, bozana bitira ko comprendre vite. Donc na ko senga bino merci, mais na lingi bino pe bo comprendre yango ndenge bo comprendre toujours o nakolobela. Na bandeko ya Angola na libota bozwa ona ndenge mabete, mais biso tolobaka emankaka tufete tete dioko tokatule nkanda tokatule mwanzi. Ambutavo longwa ko zowa po ekale ngindu longwa ko katakansi tsowele ngindu po longwa ko zowa tumbuluela ewawu maiboba kazowa ko kata kene nanga na papa zowa imbene luzitu kasi unu kame kunkamba muno gifwa kwa matsoni ko bongi na tini kanda diama. Oyo na kolobela lelo bino moko bomoni rive kono abimisi albula bi soki nini mondial album ya décennie à tout ça là. Titre nango ordre mondial. Donc amoni ke valeur na ye on dirait ça ka négliger po azamwa na muzombo. OK. Bon, abi masiko me bon que non ye azana ba travail au face ça mokile mona yango et apprécier yango. Si à travers musana yo ba kondima yo oyo sala. Ba ko bateko parce que yo za angolais to te. Ote poize ko te. Ba ko tala oyo zo sala ezay esengo yango bato ba ko sepre nango. Bandeko lelo nakolobela ndeko moko ya mwasi na ebite soka saka na Suisse, soki na Allemagne, mais bino moko bo pona na mboka pa azali, peut-être tambo ko ko yebsanga mboka pa yazali. Kombo na ye Irene Masiandoki. Bandeko ndeko ya mwasi oyo Irene Masiandoki nebi mboka zalaka te. Mais ngai na yebi ke ye aza angolaise, aza muzombo. Mais ye moko amimona akabo musiki tsasa. Ye moko.
aza mutu moko alingi kobatama mingi baza ebele baza na bizaleli wana toza na bandeko ebele oyo ya biso aza fier ekolo na ye namonaka lokola ndeko na ngai Martin Skudimana leki na wana ayokaka ne soni te parce que amoni te nini oyo basoni aza mwana muzombo donc il est angolais c'est sa nationalité namonaka bato ko ba Simon Bongo aza angolais il est fier diki na aza angolais namonaka lokola ba vie Jimmy Dula oyo akache c'est ba vie kele ya kache azonga ut na Angola donc ye aza angolais il est fier et puis amoni erekoki azongi na Angola tela mtu ko sa mangwana donc étant fier ya ekolo na ye amoni mbo il est temps nazo azonga na ye ba vie ma fatigue visi vie que je sali tout cela tout le temps vie est-ce que ngam petit mais ngala pote mais naza angolais tout ça boy d'ailleurs oki tu bagi ningi no ya za angolais wana ko ba bikolo bongo kayoka mwana muke ole matondo lo vidi bwaka ngemutu to mona ko wabweke bwaka kakanda ko wabweke kwa kutata ya ilumbu tondolo twadia enzibu tondolo na imana ka ngemutu kitikiri kwa lumbu kenka kasito mone kunjila boku ndio ko bwaka ko to bilaka na ko enjo ka yandi ko kyo lumbu undombe kalenge donc pembe wana za kanda na yote parce que biso eza poso na yote biso pembe e kamsa ka biso toute ozoki imaginer ba milata bazana Angola combien de pourcents na tout na yo soki yo yebia wa kuna kitsaza lu tukelo to babo ka opembe milate lu nanga kuna kitsaza mokhato be siko biso na Angola kuna milata ya salité ya propre ya classe ya soki ya niveau nini ya extra classe bazali. Donc, biso angolais pembe, ça nous dit absolument rien. Donc, on a un souci à pembe. Na mona ko ba complexé moko boy. Alors maman, ba programme oyo salaka. Ezali pour éduquer masse. Maman l'air moko linga mokili eyeba ekolo na yo bayeba ke non yo ekolo na yo ezali oza angolaise parce que yango yo zali. Pourquoi j'ai dit ça aujourd'hui na ko rappeler parce que on ndenge na lobeli ngai lelo te na lobeli yo te na Monique dia diambu ye kamba nzaya mvimba inclina yo luto bunne manadi manao na mona kiyo kuna na nani mo kuna o matanga suki nini na Angleterre e wandio Irene Masiando ki mona bu musiki sasa e ndio firi kwa Londres pangiani parce que ngana tala ba vidéo na yo na mona ko na comportement congolais donc na mona ka yo c'est quelqu'un sachant bien que aux angolaises parce que moi je sais j'ai toujours je savais où j'ai toujours su qu'il y aux angolaises. Mais sachant que vous allez angolais, na monaka obusaka image wana que on dirait osana eloko moko ezali c'est que supérieur ya angolaise. Na yo na monaka te eloko ko rendre yo supérieur ya angolaise na monaka ngote. Na monaka ozaka angolaise. Donc oza mwana muzombo, oya koli muzombo, oya biki muzombo, yango ye azali. Par manque d'intelligence peut-être la classe de Mouké ou bien l'histoire d'Angola ou yébité, allez au ligne se conformer na milieu moko boye ou ils ont partir na yote parce que na les réseaux sociaux hein dernièrement na monaki bandeko ya basi la danoise na anima kwakala baza ko gazeyo na le problème na moni non baza na raison na bango soki bango balobaki ko kansete ke non bango ba se bazaki mingi na ba programme na yo ba se bazaki mingi na image yo pesaka donc o pesaka image ça lokola moko ya bango soki moko oya bango ba moni ko ndire oza ko trahir makambo oyo fo bomba ya bango pona esala ka déshonneur fo bomba yango d'après bango donc awa nazo ko tra ba penser na bango donc quelque part bazaki na raison. Parce que bango ba congolaise, na la danoise, na makwakala, ba congolaise. Ba moni que non, il y a des secrets aux bango ya pays, ba ko parce que il faut dévaloriser bango. Et yo yango yo parla mingi.
alors quelque part on a dit aza angolaise alingi a dévaloriser biso entre temps bah ça a une image que nous avons moko ya bango mais entre temps on se lia bango na panzi ya na bango ba telemaki po balo bela yo muzombo moko boye donc awa toke na niveau ya mayele donc bazalaki na raison ko défendre école na bango parce que bamonaki nini non on dit ozalaki moko na bango donc akosaka lokola moko na biso mais entre temps azojouer biso na nsima ezali normal base défendre mais parce que yango wana image yo opesaka on dit oza congolaise sikoyo obénéficiaka nini soki ozoboma image na yo ya oyo ozali parce que tata na mama baza bambwa yo ningo benga taba omibenga taba esalaka te okoki jamais komibenga taba parce que mbwa bakobota mbwa alors yo mipesaka image koza taba bapara baza bambwa ça n'existe pas donc yana bandeko wana bamonaki image wana ya yo mais musala zosala oza ko défendre te image bango parce que on ngi ndeko na bango or que baza batu lokola yo boko sala pe na amitié en tant que ba humain et batu na batu ba défendre ka na bango bango za ko défendre oya bango yo za ko défendre oya yo et puis na musala yo zosala donc ngai nazolobela yo oza angolaise donc awa nazo parler sur vérité nazana eloko te na défendre yo mais ce que défense c'est-à-dire que non a défendre Angola na ko défendre Angola valablement si c'est que défendre Angola tu vas bref ba comprendre que non ba penser na bango za malamu te dernièrement tout le monde qui vidéo moko boye que non ba ko bangolais parce que bon ba congolais qui était faux c'est qui était faux donc na bimaki parce que nazali angolais donc tout le monde savent que non je suis angolais et tant nazoloba donc ça fasse que non mais oui azo défendre bon il a raison parce que ça peut bon côté c'est que yo ozo parler mabe entre temps oza mutu ya mboka na bango bango ba comprendre mais non mais mabe oyo okoko bomba yango bosolo yango en coulisses alors tango yo ozo exposer yango bango ba croire que oza ndeko na bango donc bamoni te aza ndeko te aza mopaya yango wana alingi atrahir biso ndeko ya mwasi ngai pe na koteli na esika wana parce que namoni kaka boyo pangia monketo fuidi ko Inglaterra mais ndeko ya mwasi tika na fongola yo lelo omoni bakombo elobaka pe ekolo ya bato pasteur moko na Sud Africa labsaki mutu komane lukao tangu ngwedi lukao fuidi utusevo yani nakabaika pa mono lukao musiki tsasa ngeni nanga ekambe yate ndio laki manu Afonso Keva kikita ntumitangwa manu nzevo tangu mona ki video okata nakina koseka kasi manu yo kumbwe to lukao eto tu video kumbu lukao soko moni kaka bo mavitidi eto tu video kumbu mavitidi eto na moni kaka bo Irene Masiandoki nana kata bunye maladi malao eto tu zevo eyo kumbu Irene Masiandoki mabanga ngendoki idina to banga kindoki gagu omonabo ngena swan ye monabo itumbulu renge ye kwaka moyo unu nge biso bazomba zalaki bo tunkwa kidimo donc ba yebisi ye yango soki akaseka zalaka danze we akobata ma unu kwaka ikukwaka mo ituma kukamba kina yewonga kodi kukamba mama itwa bobe mono na upani ke mbutu laka ikulakela itwa kubuna ko
donc ndenge nazolobela yo boye komeka kopesa nga réponse te soko pesi réponse lakai kulakela donc nakopesa yo beyano ti okokoma na niveau ke no okoki soko répondre te mpo nga naza mwana muzombo ya solo bisiki nima ezombo nze zombo kibeni muno emono nze zombo eno eno yato to buni maladi malawu afwa ngitsoni nakakambe mutu muno nzombo nginanga mukona fukili nangitsoni wa pange konketo fuidi kwako ngeke kumono geneko kasi mukona kambe nangabo enjona fuidi kwako pangyama kuzao ko bo atukazeko bonge nzombo ina manu masivi mukona sasu lingini nanga nzolubonda endioyo mukunkamba ngina ngabo ekhumbu pe ekhumbu esine di mutu songa di songa ngekanda di mutu imagine to sana Congo boye jomo ko kombo na ye Emmanuel Vasco par exemple namona ki nangai ndekana biso kombo na ye Eduardo Saldania siko yo yoro bakile kuna na Congo na tsazo ngana ngana za Congolais comme na ngai Eduardo Saldania enjo lukeso kena fata la Angolais ezala ka bongo ewangi kombo Irene Masiandoki ngekuzeko bo Masiandoki kumbo eto Maître Jibril nazo yebisa ye Mimi Chamindele ewange yani mama Mimi Chamindele nakakamba mutu ko kumbwa ni mama Mimi Chamindele ewange ukambe bo yani musikitsazikeni na lelo zako bimagote wana ndeko na ngai mais kuna pena salaki ba interview ngala salaki ba interview kuna to monekana to maki ba ndeko msuku to vote bang bazaki ba cousine ba uti ba Irlande ba yaki na ebi ndenge bozalite parce que okomaki ke oya kufi na Angleterre ndeko na nebi ndenge bozalite parce que yibo okomaki yango tana programme na yo oya kufi ndeko na yo ya mwasi na matanga na zalaki kuna na moni bisu beko ope ndeko mama tsika odi Irlande nebi ndenge bozaka ati bisu nebi ndenge bozalite parce que ezaki makamna ngana tuna yango te mais mutu ti baitani bayaki wange vuide pangi onketo siko puko yaki te pa batanga ndeko na mwasi akufaki anka kasala wange kuna kipresaki fumuli na nana udange gifumu anka na kabwili diambu wili kambe ya fumu ko mulo pangi monketo fuide ngala kena ndeko na mwasi akufaki na France na kendenge na bulu no sera na kufuna na sera apese nga 10 jours nga kutu bulu bizaka besoin na ngai na bulu bizaka besoin na ngapona musala sala ko mais apese nga kino kende 10 jours to kufuta yeke kuna ndeko na mwasi ewange Crystal Bank ngona Swiss ndeko kufaki website yeteke na kene pande kona ngai zoko lutana wa video mengana ibi za Congolais nana nzevo nzobo kwa woni na bana bana budi na nginge mais opesa ka image donc image yo pesaka yangwana bandeko makwakala nana ni la danoise ba lobela kiyo ça c'est la vraie histoire bandeko nazonga na likambo réel tango ekoki soki omoni kozali Angolais ya Kabinda ya professeur Duzair ya Wish olobaka Kikongo olobaka Lingala olobaka Munu Kutuba ata olobaka Portugais linga mokile ba ekolo na yo ekoko bikisa yo Masiandoki na yebite soka na mboka nini kuna na mboka na yo zali soki ozwa nationalité te lokolo na Congolais senga bango passeport congolais ba pesa yo comme ça avec passeport congolais otamla kanango ba tu ba ekolo na yo yango na mukolo yo kozala posa ya Angola parce que soki na comprendre bien na mona yo lingaka Congolais na image mais luzwingi lwako
osonga na Angola nasi pas voyager na Angola donc na Angola au voyager au voyager no partir la Congo mboka na yo oyo lingaka donc moto asala yango aza zoba oyo akimaka ekolo neza ko batama azali zoba bandeko botika bizalele wana bomi bimisa bolakisaka ekolo na bino donc soko lobi ekolo na yo eko stopper yo te osala ba amitié na bato mususu te ngana Angola nazala ba camarade nazala ba vie nazala bato mususu na yebaki na Angola bayebi kinga naza mukongo naza mutawishi me balinganga po nazali j'ai des Congolais ba camarade na ngai bayebi ke ye aza Angolais mais balinganga kaka ta Angolais ngapi na lingaka ba onte ba Congolais donc sans que na tia bango na ma bisalia mabia ba Congolais mais na accepte ba onte ba Congolais donc je les accepte en tant que ba ndeko nanga donc na lingaka ba onte ba linganga comme j'ai des amis congolais à Brazza j'ai des amis jamaïcains nazana ba pakistanais on a tangi na bango donc ba comme ami na ngai ba ya na ndaku ba kola lepa na ngai aina Londres a passé moi 3 jours bongo a continuer à voyager nous allons à Londres à Londres mon aina à Londres à la lepa na ngai 2 jours après a joué avion a voyager qui Pakistan toi que Inde donc nazuka moyen pour faire comprendre yo ekolo na yo ezali identité na yo soki ekolo na yo ozo bomba yango donc ozo bomba ekolo te mais ozo bomba ezali le moko eza kati na yo olingi te ezali bana bayeba yango mais attention ezali soki eza kati na yo ezali bomoto na yo oko contrôler yango te parce que eza lokola mbwa akosoli kitaba bite na kokanga so wu te akufanda ka bupa mtu eleki briske bupa parce que ça mbwa fa sala yango mais même taba ato mili briske moya ga wu ezate parce que zaka afika ga kimaka mais lokola ganga te moya ganga ezate donc ba effort wana bosala ka wana ko bata moya ko bomba ekolo na bino ezali erreur grave bokono yaka liwaye yaka ba makambo ebele ba passe yaka ba problème yaka na vie ba makambo wana pour résoudre yango il faut zaka na libota na yo na ekolo na yo est-ce que oyebi mingi ba oyo ba batama ba secret na bango bima mokolo eliwana bango okomona ye abatama bomba ekolo na ye ntango akomi na bokono asobenga bandeko ne baya kotala ye bazokama ko otela kitala intel otala ndenge lotu petit frère na ye azaka ekolo intel alors nzamba za compliqué omona ndenge abekisaki yo bongo azwi molimo na ye bakunda yo okomona libota nyonso tu oyo ya yo baye bato bala kotuna me ndenge nini ye ebembe na ye kaka bikolo ezotonda kasi yango ekolo na ye te bazokunda yo na soni oza kolakisa fasi mosusu ozali no fasi mosusu olingi otika oyo ekolo wana otiki na oyo ekolo wana te ozokunda kaka na ndenge ekolo na yo ozali zoba bandeko message on apesi kaka na Irene Masiando te mais bozwa ngo message moko en général nazoteya bandeko nyonso tu ekolo na yo okoki kobatama yango te irima manu a gauche de nkolo komona manu omona na kasute manu zola molei ndio na mbutama manu na yebite soko linganga sute manu ngana za peti na yo ya ndako manu mais manu ça fait longtemps tozo solola te tozo mona na te manu na komena posa manu na mona yo manu to bengana na yebi déjà petit osolaki na ye akomisaki message pa na ngai
donc manu to bengana to zalajana mavimpi manu zola molei toujours manu toujours petit na yo manu et toujours za grand nga toujours awa manu toujours awa manu message kuma ki petit sengai kitoko bandeko nazolobela ekolo bakimaka yango te mais faut que ça batte que no eza ekolo na ngai Manuel Manzambi et mama Nzambi na Belgique na mama mwasi na ye na bana mupobe ngina ngi makeleka Leonardo Nzoluvonda mutela ngina ngi makeleka Pasteur Tsimba na Londres Ani Kule Mampasi na France wana leki ya Palais Rive Kono okambe kanda bo enjona koko langi kuluwa ku Londres itoyone Congo kine nzibuzi kubanika kupangia makazi okambe kanda bo enjona koko langi kuzombo itoyo koko langi ku Londres itoyone Congo Pashamikili Lureru Sali wana ndeko bandeko nazo kotete dioko ekatule nkanda ekatule mwanzi ekolo bakimaka yango te muni ndenge ordre mondiale ye ndenge rivo kono babimisi ye na ne Congo babienge na tansem obanike nsamu kwa watu ndenge pe association ana ne Congo eza koya ikokamusa batu na kati ya association ana ne Congo tuzape na Konono England eza na kati na pesi bino deja mokolo bakomona Konono ya poto bokamwa te Konono wana esalami na Angleterre soki bomoni yango na mokili boyeba ke tozali selema kobimisa lisolo oyo ya ne Congo oyo eza kobatama mokili eyeba Konono eza ya banani Konono ezali ya Papa Mingiedi Konono ezali ya bakongolo te Konono euti na Masikilu barefugee bakende na Congo bakende kosala Konono Masikilu bachange rythme yango mi Konono oyo biso tokosala tokoyena eloko ya sika te tozwi kaka oyo bango batikaki loko tozali monde ya sika peut-être tokobakisa biloko mosusu kuna na kati kasi nkunga miyo te munakiti kaka munaki nzakulu Irmão Godinho Papa Kifumu Mama Tafika Nzevo mukona landilu nanga Mama Mimi Chamindele Nzevo Twinanga tete mukiadi kasi mama Fumu Nzambi atubani kengolo totela mariaka Irmão Domingos e a sua esposa Efina, ou Efima, tu esquecer o nome. Abraço. Irmão Ivula, o trabalho bom feito. É Matanga, gostei do vosso amor. J'ai salué aussi les couples ivoiriens qui étaient présents là-bas au funérailles, qui ont beaucoup aidé. Sincèrement, non remerciements. O irmão Emmanuel Paka, que mbote que akupanyama. Ba mama ya ne Congo. Mama Veronica Mandebika.
Mama são muitas. Mama Kiala, Fifi, a irmã Bibish, Mama Elizabeth, bakombo ezokima ngai ndakaso mwacha aza na barta si no na clam common. Mama Elisa kimboteki yako Elisa Bunga ya Mama Elisa Bunga ba mama ya semeki na ngai Mama Blaze kimboteki yako ba mama nyuso tu ya ne Congo mwasi ya Manu Santos, Pastor Santos, Mama Lisa mwasi ya Irmão Chora, kimboteki yako leki na biso ya mwasi Nene, banani ba kombo ya mwezo kima na mutu vraiment likambote mama ba kombo ezo kima parce que soki oza na devant musala toujours ba kombo mwe kimaka mais na pesi ba mama Agida bana bazombo bayoka la sonité Luzolo vraiment mwasi ya irmão Benção Kavila na Angola kutu nako tanga ba kombo mingi te. Carla Kiese en Angola, Angolana, banani, les champions, Nene Kanka, baza ebele bandeko, toli ezalaki ekolo bakimaka yango te, toza na bomoko kienga ketuya, Manu Constant Matondo, bana babotama na Pointe Noire, mbote ya mingi na ekolo nyonso ya biso bangole Fumunzambi Katuma Lulunda ekolo bakimaka yango te. Manu Douglas Mfula bakimaka ekolo te. Irmão Godinho Pichu Manzwangani bakomeza ebele Adolo, Irmão Adolo ale lotu masala kimbote kieno